fumu ya mapata. Année 2024 bandi, Mose Pelisi, compagnie africaine d'aviation, CAA, aye na bon pikili kinyoso, kopesa matondo, accenti, toi sakidila. Merci na ba passager na nyoso, pour la confiance bopesa kiye. Ya kwa accompagner bino année 2023 mobimba, CAA compagnie ya bana mboka, na même occasion, aye ko présenter na bino nyoso, ba meilleure veille à prospérité, bonheur pe longévité, pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offre Kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois que vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux naie. Bon, c'est pas là qui n'a pas service ni au CAA pesa Kibino. Na bo elo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service naie pour na ko sepelisa bino ndenge ya mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. Ah, CAA Mose Pelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS. Bon début de semaine en beauté na bino, merci pour vous béni pour la télévision na bino pour la colonne info ngala journal il y a peu pour la propriété fongola journal oya mokola lundi 15 janvier pour notre que commission électorale nationale indépendante Seni Mukuse ba utaki ko publier week-end de l'équipe ba résultat législatif le 20 décembre 2023 ngai ko loba ipo wapi ba remorquer ba fortune diverses bolanda reportage o elongo de héritier mapindi. Commission électorale nationale indépendante Seni Mukuse nabo kambeme ya président na yango Denika Dimakazadi ba publiaki ba résultat ya élection législative ya le 20 décembre 2023 ezalaki bongo mokolo ya samedi na bobutu bosimba ke batu ebele na République démocratique du Congo balalaki te pona koyoka bango moko ba résultat oyo ebimi na ngambo ya Seni bosimba ke na ba force politique ya Union sacrée de la nation, Union pour la démocratie et le progrès social IDPS Tshisekedi na Mokuse bango babimi bongo na première position na kati ya plateforme na bango balandisa mina Union pour la nation congolaise ya Vital Kamerhe oyo ba aligné 36 éli mobimba boye montée fulgurante ya Union pour la nation congolaise ya Vital Kamerhe ezali kokamwisa na troisième position surprise et monani FDCA ya Modeste Batulukwebo bango ba aligné 35 éli pe elimoko kaka azali kokabola Vital Kamerhe elongo na Modeste Batulukwebo oyo azali président ya Sénat bosimba kena tango oyo combat pour la primature ezali bongo makasi entre deux regroupements politiques oyo ya Vital Kamerhe pe ya Modeste Batulukwebo na ngambo mosusu ba lieu ya UNC ba aligné lisusu 3 députés yango ezali kokumba bango na total ya 39 députés mobimba na bokambeme ya Vital Kamerhe oyo auti na prison mikolo eleki na likambo etali 100 jours Vital Kamerhe azali bongo na probabilité ya kokipe primature tope kozala nanu informateur potentiel oyo akotalisa epai ya chef de l'État banani bazali bongo na majorité na accord elongo na cash boye dans 2018 bosimba ke développement politique ezalaki entre Vital Kamerhe elongo na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bosimba ke na ngambu ya Modeste Batulukwebo ba partisan na ye bazali kolela pe bazali koswa minu soki totali malamu makambo bafundaki mikolo eleki secrétaire permanent ya Union sacrée mwana mboka André Mbata Betukumosu impact ya commission électorale nationale indépendante pour na Denika Dima ekotika la bongo na ba trace moko ya makasi na ngambu ya FDCA ya Modeste Batulukwebo bosimba ke avenir politique après l'élection eko jouer entre ba alliance ya ndenge na ndenge oyo ekoki kosalema pe ba résurrection ya ndenge na ndenge ekoki komona na ngambu ya ba politiciens ya République démocratique du Congo mais entre-temps bosimba ke bataille ezalaki makasi entre FDCA ya Modeste Batulukwebo elongo na Union pour la nation congolaise ya mwana mboka Vital Kamerhe wakaningeni oyo ekomona na lisusu na likambo etali primature. Totikala kaka na masolo etali publication ya ba résultat o esalemaki week-end de l'équipe ba ke 26 membres ya gouvernement Sama Lukonde y compris ye moko premier ministre Jean-Michel Sama bazana kati reportage.
Élection, il y a le 20 décembre 2023, dans la République démocratique du Congo, Bosimba Keba, résultat Nayango et Pesamaki, Mokoloya, samedi 14 janvier 2024, Nangonga, il y a 1h du matin, et pas il y a Commission électorale nationale indépendante. Ba résultat, et Pessi, ba fortune, il y a Ndenge Nandenge. Nangambu, il y a gouvernement, il y a Jean-Michel, Samaloukonde Kenge, 46 membres, il y a gouvernement Mobimba, Bazalaki, ba candidat à la députation nationale. Katina Bango, 26 nde bazalaki élu na publication ya commission électorale nationale indépendante Oyo annoncé 477 députés Mobimba bazali élu sur 500 sièges Oyo ezalaki à pouvoir pour Nangambu ya Assemblée nationale Union sacrée de la nation basetaye la part du lion Katina Bango 450 Eli Mobimba Union pour la démocratie et le progrès social IDPS Namokuse Azwi Nangambu na Emoko 69 sièges Mobimba Ye a commis première force politique ya République démocratique du Congo Botala 26 membres ya gouvernement Samaloukonde Kenge Yemoko Jean-Michel Samaloukonde Kenge Eve Bazaïba Peter Kazadi Antoinette Samba Tony Mwaba, Nicolas Kazadi, Guy Luandomboyo, Aimé Boji, Onyenge Sele, Wivin Moleka, Moindo Nzangi, Julien Paluku, Vital Kamere, Marc Ekila, Jean-Pierre Liaou, Christophe Lutundula, Claudine Ndousi, Désiré Cachemire et Bérande, Patrick Mouyaya Katembwe, Didier Boudimbo, Adrien Bokele, Pius Mwabilou, Sami Adubango, Molendo Sakombi, Pascal Betikape, Aminata Namasia. Bosimba Kenangambu na bango ekosenga ba démission en cascade tangu ba mandat na bango ekozala validé na ngambu ya Assemblée nationale oyo ekoki kobenda bouleversement na kati ya gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kenge ba ministre ebele oyo bazali ba élité ba kwasime ba intérim ya ndenge na ndenge na ba différents ministères en attendant gouvernement ya sika oyo ekouta na nouvelle Assemblée nationale oyo ekozala installé kala mingite na Palais du peuple et Paiwapi ezali siège na bango. Bosimba ke ba force politique o ezui ba siège ebele toza bongo na UDPS o bimi bongo na 69 sièges UNC et allié bango na deuxième position pe FDC ya Modeste Bati Lukwebo bango baza bongo na troisième position. Reportage héritier Mapinim. Bayebani désormais suspense et silaki suspense et zalaki levé na publication ya commission électorale nationale indépendante ba kombo na bango et zalaki bongo dévoilé bangonde ba kozala ba prochain représentant ya peuple et bepesamaki na butu ya 13 tokoma le 14 janvier 2024 na ngambu ya siège na bango oyo ezwami na commune ya Gombe suite na décision oyo ezali ko porter annulation ya ba suffrage na ba circonscription mosusu bosimba ke ba fraude pe makambu ya ndenge na ndenge oyo centrale électorale a constaté ki ba publié kaka au total 477 députés pour na compte ya 44 partis to ba regroupement politique oyo ba kokisaki seuil électoral Union pour la démocratie et le progrès social IDPS Namokuse a raflé ba siège ebele boye esengeli bosimba ke tumoni entrée ya ba nouveau visage ebele oyo bazanu vraiment expérience te na niveau ya Assemblée nationale bango pe ba ko travailler durant 5 prochaines années pour na 4e cycle électoral na République démocratique du Congo soki esengeli tolo ba peloton ya ba meilleur élu oyo ezali constitué katina bango na ancien premier ministre Augustin Matata Ponyo pour na circonscription électorale ya Kindu Léonard Che Okitundu na niveau ya Sankuru Molendo Sakombi na province ya Mongala Carole Aguito pour na compte ya Bazwele parmi baeli esengeli pe kotanga une vingtaine ya ba membres ya gouvernement bosimba ke batu ebele bakoti batu ebele pe babimi kasi ebele pe ezali batu oyo baza déjà une expérience na niveau ya Assemblée nationale misusu kutu kati na bango banda kosala mosala depuis na première législature ya 2006 bosimba ke Assemblée nationale ekozala installé d'ici là pour na kobanda mosala pe kotalisa déjà ba couleur pour na nouvelle législature ya République démocratique du Congo na sima ya publication ya ba résultat ya commission électorale nationale indépendante ba candidat nyonso baza bongo na délai à 7 jours pour na kokotisa ba recours na bango na niveau ya cour constitutionnelle oyo akozala obligé ya kopesa ba résultat définitif après ba résultat provisoire oyo commission électorale nationale indépendante a outi kopesa.
tobeta bongo masolo mususu orphelinat la compassion et kumba makabongo na maman Hélène Umba bango ba fêtaki 15e anniversaire ya existence na bango esalema ki week-end eleki mokola samedi 13 janvier kuna na siège na bango ezo mingi penza na mitendi kuna na commune ya Mongafula. Christian Kengebeni azaki na compte Info-Lingala. 15 ans d'existence, il y a orphelinat, la compassion et les Kanaki Kitoko. Samedi 13 janvier 2024, na siège na bango Oyo Ezwami, na quartier mitendi na commune ya Mongafula. Na initiative ya Mama Hélène Umba, Bakiselaye, Mama Tabita, Mama Oyo Andima, Koboko la bana Oyo Babwakama, Nyonso ebandaki na mot de circonstance et pay na yemoko, Mama Hélène Umba, Oyo Bamesana Kobengaye, Mama Tabita, et pay wapi aswetaki bato nyonso, boye ibolamu pe apesaki historique, lolenge nini abandaki orphelinat Oyo, na sima epesaki nzela na ba poème, et pay wapi batalisaki ba article portant la protection des enfants. Nasima Mama Lidi Kanku, chef ya division urbaine ya affaires sociales ya Kinshasa, azwaki maloba po na ko témoigner ndenge nini orphelinat Oyo ebandaki ti lelo ekokisa 15 ans pe epesa bana place na bango na ba famille na balabala te. Lokola Mama Hélène Umba andima kobokola bango bazala docile batanga kelasi po avenir ya Congo ezande bango. Message d'encouragement Oyo epesaki nzela na visite guidée Oyo ba invité nyonso balekaki kotala esika bana balalaka na bobimi na bango. Mama Lidi Kanku atalisaki esengo na ye. Nazali parmi ba témoins Oyo leur orphelinat Oyo bandi. Esengo makasi komona Mama Hélène azo continuer na musala Oyo. En tant que maman c'est pas facile. Mais na banzi ezali ngolu Oyo Nzambe apesi ye, ezali vocation na ye yango a continuer na musala Oyo. Biso na niveau ya l'état nga nazalaki ko travailler na ye na yebaka te qu'un jour na okoma place na zali. J'étais juste une assistante sociale. Nazali ko accompagner ye na misala nyonso bandai ko sala. Et puis lelo pe en tant que mokonzi tozali toujours tokozala toujours ko accompagner Mama Hélène na musala oyo azo sala po tomoni bambuma nango e monani bana baza na classe bana baza ba universitaire bana baza en bonne santé bana bazali na prise en charge sanitaire donc vraiment prise en charge intégrale ezali awa. Lokola ezalaki pe mokolo ya nteke bana exibaki ba pas de danse pe association des jeunes intégrés pour le Congo ajikak na mokuse bazangaki te ko participer na fête Oyo na ko remetaka ba cadeau pe ba bien ya première nécessité bosimba ke ba pesaki na main propre ya Mama Hélène Umba bakisela kaye Mama Tabita orphelinat la compassion mosala kitoko. La maison de réunion d'orientation, il y a communauté famille chrétienne pour la jubilé d'Émeraude et Banda qui déjà le samedi 13 janvier pour un village venu aux amis de la commune Yantele. Une fois de plus, Christian Kengebeni. Nous voici entrant allègrement dans l'année 40 de notre association. Je vous souhaite à chacune et à chacun une sainte et heureuse année 2024. Namaloba ya bénédiction ya grand berger, ya famille chrétienne, Léon Botolo, Magoza, Ndeba travaux ya réunion d'orientation 2024 et Fungwamaki, Ndenge Kaka Bozali Komona chaque année et Salemaka, Natine Akoluka et Longi Nzambe pour na ba directive Tope Kotambola, lo Lengen Kolo Alingi. Na participation ya discernement, ya ba couple berger de Poulpe, ba couple berger, ya communauté locale autonome bien avant Mes et Salemaki. Na omeli na ye Père Christian Tebenge moko ya ba aumônier ya communauté famille chrétienne atalisaki tina ya ba vocation azwaki yango na 1 Corinthiens chapitre 6 verset 13 tina 15 pe Jean chapitre 1 verset 35 à 42 akobaki na kolobela ke vocation ezali appel ya Nzambe soki Nzambe abengi yo eza na tina pe asukisaki na kolobake azalaka na mutute ya ko rendre compte bongo na sima eyaki prière ya engagement na modération ya couple BCFC Botolo na tina ya kobongisa jubilé d'Émeraude vedure 40 ans d'existence ya communauté famille chrétienne
Tour à tour, consécration à membres et à discernement, le sambo pe na ba couple, BCP Oyo, bazo kota na ilanga yankolo, pe na suka, réengagement ya ba couple BCP et Salemaki, nde et pesa kinzela na debi ya ba travaux, ya moya bienvenue ya sœur Jackie Gangale, présidente ya C40, Bosimba pe boye ba ke ba travaux Oyo nyonso, et bandaki samedi 13 janvier pe ekosila, jeudi 18 janvier 2024, kuna na village Venus na commune Yansele. Na thème ya année na bango, famille chrétienne persévère dans ta mission de changer le monde. Oyo is attiré na ba livre ya Hébreux chapitre 10 verset 35 à 36, P2 Timothée chapitre 2 verset 12. Communauté famille chrétienne, kangama na Yesu tina suka. Compagnie africaine d'aviation CAA a présenté de meilleurs repos dans l'année 2024 dans le client. Bonne année na CAA Fumu ya Mapata. Année 2024 bandi, Mose Pelisi, compagnie africaine d'aviation CAA aye na bon pikili kinyoso. Kobesa matondo accenti Twasa Kidila. Merci na ba passager na nyoso pour la confiance bo pesa kiye. Ya ko accompagner bino année 2023 mobimba. CAA compagnie ya Banamboka na même occasion aye ko présenter na bino nyoso ba meilleure veille à prospérité. Bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offre Kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux na ye, bo se pela ki na ba service nyonso CAA pesa Kibino. Na bo elo kolambula sike bandi. CAA akandi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye pour na ko sepelisa bino ndenge mesala ko sala yango tango nyonso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba suggestion na bino nyonso. Ah, CAA Mosepelisi 2024, CPLAS na CPLAS à l'infini, CPLAS. Concession Corado o izomi penza mingi na quartier mbio kuna na commune ya Maluku baza koteka 20 mètres sur 20 na 1500 à Pamba aux yeux déjà le pan on a un reportage. Témoignage. Babitan ya ville province ya Kinshasa boyo kasango kitoko tomemeli bino. Concession Corado oyezwami na commune ya Maluku na village Mbio azali koteka plus de 700 parcelles ya 20 mètres sur 20. Liquidation ezali kaka na $1500 ya Pamba okomi kololo pango. Pona ko contacter Concession Corado bobenga na numéro oyo plus 243 82 53 60 781. Tolobi bien na $1500 ya Pamba lokola liquidation ozui lopango na yo ya 20 mètres sur 20 na kati ya Concession Corado oyezwami bongo na village Mbio toza na commune ya Maluku. Na masolo etali sport weba ke Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024 ici et Bandaki depuis mokula samedi 14 janvier pe ba première marche ya première journée et ça ko continuer ko ba bolanda reportage pour 35e édition, ya Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024 et Banda Kibongo Mokolo ya samedi 14 janvier 2024 na stade Alassane Dramane Ouattara ya Abidjan et Paiwapi ba chef d'état ba gouvernement et pe batu ya ndenge na ndenge et longo na ba dirigeant ya Confédération africaine de football CAF na mokose na bo kambeme ya Patrice Motsepe bo simba ke coup d'envoi et pesama Kibongo na match oyo ezala Kibongo entre Côte d'Ivoire et longo na Guinée-Bissau et Paiwapi Côte d'Ivoire à Longaki na 2-0 pour na mokolo ya liboso samedi 14 janvier et zalaki kaka rencontre wana moko pour na mokolo ya dimanche 15 janvier ba rencontre Misoto Mobimba et Betamaki ba pharaon ya Égypte ba linga ki bazala surpris et pa ya ba mozambicain ba égyptien ba fongola ki monyama na ebandeli ya masano bosimba ke na deuxième mi-temps ba mozambicain ba tiaki 2 Mobimba pe ba égyptien ba ki ko égaliser sur penalty na dernière minute. Boye pour na match mususu équipe ya Nigeria
azalaki tenu en échec et pas ya Guinée équatoriale. Ba équato-guinéen bangonde bafongolaki monyama pe ba nigérian bayaki ko égaliser. Match esukaki na 1 but partout. Pour la troisième rencontre ya journée, tomonaki équipe ya Ghana apolaki liboso ya Cap-Vert na 2-1. Alors que ba Cap-Verdien bangonde bafongola ki monyama ba Ghanéen bakoya ko égaliser kasi na ba temps additionnel équipe ya Cap-Vert ataki mongeti ya mibale oyo esalike ba gagner équipe ya Ghana na 2-1. Pour le groupe A, équipe ya Côte d'Ivoire, bazali ko occupé première position avec 3 points. Boye équipe ya Guinée-Bissau azana 0 points. Nangambo Mosusu équipe ya Égypte azana 1 point. Nangambo Mosusu équipe ya Nigeria oyo asalaki jeu égal 1 but partout et longona Guinée équatoriale bangomi balé ba na deuxième position avec 1 point. Boye pona oyo etali groupe B, équipe ya Cap-Vert azali ko occupé première position avec 3 points. Ye alandisami na équipe ya Égypte pe Mozambique avec 1 point. Équipe ya Ghana aina 2. Équipe ya Ghana a eu la dernière position avec 0 point. Pour na Léopard ya République démocratique du Congo, bango bakokota en liste mokolo ya mercredi 17 janvier 2024, bakobeta bongo na équipe ya Zambie. Osana posana mwana na wata na santa kitoko pe ya qualité ya kokomela poto potivap otope Amélie Diamine et pesaka santé ya kitoko. Ah merci, Yabouine, bana nyoso baza kuringa. À la pochette. Vous allez quoi demain? Protivap et tonne la protéine et énergie. Ah papa merci pour les protéines pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine. Bote ma bote la Bino. Baba kansa bomba bonga. Bona bana na yo bakuma rukura bana oyo. Faut laisser kabango poto Protivap. Et ça ba pota te. Allez, kamata. Bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah ba sisi kulia ya bango Protivap. Ba bandi ba dansi na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango. Tata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi. Oyo tukana mbimbi. Makusa. Protivap. Poto kitoko pona ba bébé pro. Osana posana mwana na wata na santa kitoko pe ya qualité. Na ba République démocratique du Congo oyo soki nanu voyageur na yote kokanisa kutu te ke esi osilisi komona po air moko elekaka na Congo ezande suka na bimangu balenye oyo boza komona boye babengaka yango dakadaka kasi okokamwa pe okotuna ngai po na nini dakadaka kombo yango neti lipasa ya mashini madoda papier yokana nuso oyo. Omoni esika kombo ya dakadaka euta son ya moteur nango soki eza kotambola esala kaka dakadaka oza awa na province ya Mai Ndombe dakadaka ezokende nyoki bozwa sikoyo bakondition engaye oyo eza kosenga tola musaya Marie Misamu abelela yeso ywe po kedi na kedi tala moteur etambolaka en grande partie na mai basokaka yango nde mai nesika ndenge misusu ezwaka mazout to pe essence yango nde mai elekaka wa mingi modele baza kosoka yango mai pardon chamo amela na ye mai me ya kosa banzete oyo esangana na mabende boye baza kosalisa mouvement ya yaka boye zonga telemisa moke ningisa kuna nde yango gouverner to volant nango sikoyo tala commandant de bord yeyo avandi na fenêtre ye miso ezalaka se libanda kasi maboko abalolaka ya gouverner na kati botala singa ona fenêtre nde esika sapuyaka na système ya baresi ya 207 ndenge bakoma komi diembika bacorde na baportière basilisa babiro de soki pe babiro 5 mayele kasi bo imagine corde oyo kanangi ekatani modèle commandant de bord akobeta mama na kilbit nebale kasi lokola bayebi na bango mai nde peut-être kobikisa ye kasi pasi ekozala soki akweleli bapirogue boza komona mipanzi kote oyo na likolo batu bavandi sans inquiétude likama ezolobela bango ate eloko te kote oyo mopanzi kwanga eza koliama sans plaignant neti mboka mokonzi azalaka te
basi na mibali me baza koyokisa kwanga nzoto pasi po modele baza konyema yango pardon bolukela yango kombo bamisusu kote oyo bazolamba na bango sans problème na bambabola na kati awa bozozwa sikoyo kumanima veut dire nzongo inene. Hey, RDC nanu tomoni makambo te boye tomituni babalenyeri ya modele oyo nani yango apesaka yango nzela etambola tranquillement na babibale boye ata condition moko ya kovoyage ne bale eza kutu rempli awa te tokamwe modele bato oyo basakanaka na bavi ya bato lelo na République démocratique du Congo baaccident ya bibale ekoma neti je moke soki tolobi tokonte nombre ya bato esi bakufi na bamasuwa na bibale tokosilisa kotanga ntina 2023 jour ya baélection po baleki tellement ebele tosengisi na tata ministre ya transport pe baautorité maritime balamuka pe batala na lombango situation oyo ndenge population baza kokufa na bamasuwa ezanga ntina boye eza kotambola bibale po bozwa nanu balenyeri ya boye daka etonda se bachevron na batol epanzalela bino na kati ebale bino nyonso mitrai. moto nyonso alingi alata sapato ya kalite mpe ya kitoko papa griffe azala na mpo na bino. Pasi na ngai eutako apio olingaka basapato kitoko olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso esika eza se moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapato minene na mikili ya poto basapato ya kitoko oyo bino boyebi yeyo ye moko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge akosakana te nayebi ke chef de l'état Fachi Beton oyebi nga na kombo oyebi nga na elongi oyebi nga na musala. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limete toki na premier ministre mozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais ti lelo kaka bablocage. Mais on a même le ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de la PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tel Congo Tchanga Maboko va venir diminuer le taux de chômage? Pour nous les hommes, par contre, nous avons pas Patrice pour diminuer le taux pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si vous avez pour ça la sapate. Est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, Aoluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Nasa été pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait un gentil Godila. Oui, adjoint les alliés chez Goko Moulumba, fils gouverneur gentil Godila. Nous avons même bonne foi. Alors, Ngamoura, mais Bangati n'est pas chef de l'État. Il a fait mon compte au Bonaïli qui m'a politique, moi, ma caméra. Mais il fait qu'il bonne foi. Autorité moi je pense que nous sommes effort et ça devoir dans nous va devoir dans la salle sur le téléphone à 7e rue place commerciale na Petit Boulevard place partie soit na peu monsieur mon ambassade d'Adora Kekele pour mon à la présence de la salle dans un bien organisé dans ça le candidat nous sous l'état le but de soutenir yango na bimisi mais bali ko soutenir un avis. Bon, je comprends. Donc client nous soit contre Kawa. Donc papa Dieu Mawa, nous va dire son maman. On va soutenir Rio. Il faut Simba Science. Maintenant, dans Simba Science na vina ngati. Donc je suis Ria Awa. Ozala osala fête, odia ba millions sur la fête. La tara pesa Awa. Ozala na mariage la ta Awa. Ozala sapato ya munene, ko la ilki. Yaka na odimina ngo ko ngwa yemo. Ko kawo. Ozana o lokwa emoro onge ko maboli lokola il yaka na osala na saka réparation na saka fabrication donc na yebi musala comme il se doit ota ki bater ça oyoki adresse eza se moko na 7e rue Petit Boulevard na commune ya Limete epai wapi ba chaussure ba sandal ba mapapa ezali kosalema na ndenge ya kosakana te soki okoti awa obosani Italie libela.
bozalaki ebele po na kolanda info ngala journal ya pe pour la pose vous sepela ki na ngopsa merci na Igor Ntingi Matomi na zaki bongo na sima ya caméra héritier mapini mais support ça au journal au montage sima ki pa Fabrice Lundo mi pe création kenge biningala mino le rendez-vous mi kolozali ko ya revoir. Bonne année na CAA mfumu ya mapata. Année 2024 bandi, Mose Pelisi, compagnie africaine d'aviation. CAA aye na bon pikili kinyoso, kobesa matondo accenti. Toi sakidila. Merci na ba passager na nyoso pour la confiance bo pesa kiye. Ya ko accompagner bino année 2023 mobimba. CAA compagnie ya bana mboka na même occasion. Aye ko présenter na bino nyoso ba meilleur veille à prospérité. Bonheur et longévité pour la nouvelle année 2024. CAA leader dans ma partie à RDC. A offert Kibino sécurité peut bien-être. Chaque fois que vous allez commander à bord, il y a un avion luxueux na ye. Bon c'est pela qui na ba service nyo so CAA pesa Kibino. Na boyelo kolambula sike bandi. CAA kadi lisusu ko améliorer qualité ba service na ye pour na ko sepelisa bino ndenge ya mesala ko sala yango tango nyoso. Toutefois, pour na kosala ete mosala na ezala lisusu kitoko, CAA atikali ouverte pe disponible na ba remarque pe ba